Ndeko mobali alali na butu na tongo alamuki te. Qu'est-ce qui s'est passé? Mwasi na ye alobi na katikati ya butu na yoki lokola mai ezwi ngai na makolo na mamipende. Na simba boye mai. Esala boye na yoki lokola papa asali pipi na bilamba. Nandingisa ye boye aoningana te. Nandingisa ye boye aoningana te. Papa akufi. Akufi ndenge nini? Yango tokobeta lisolo lelo awa. Eza pasi. Biyamba yamba na bandaku. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole pe télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa na programme oyo et pa wapi bino moko ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania bo pesa biso ba histoire vrai oyo ezoleka na quartier na bino oyo eleki na ndako na bino oyo eleki pa ba ninga na bino songolo pona esika peut-être yo elongaki ndeko msusu pa longa esika solution ezali te awa to décortiquer yango ensemble to luka solution to pesa conseil pona kaka communauté na biso ekende liboso. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na radio lokole télévision chaîne oyo pa epai bino na biso kuta na chaque pourquoi pona ko beta masolo en fait que to bongisa bongo communauté na biso ya batu ya Mangala na lobarango chaque fois communauté ya Mangala okozo la ivoirien okozo la camerounais okozo la burundais okozo la congolais brazzaville ya Kinshasa angolais oyo leso ko angola même ba chinois ba bandibu oyo to ko lingala émission na bino yangoyo mbote na sponsor officiel de la chaîne oyo Yannick Nia Rombox umela yoni mankambo mbote na mama Brigitte Bukasa mama na Keila mwasi ya libala yoni mankambo ya Yannick Nia Tijon Lushombo un prince à New York mbote ya mama Fran bokula kadido jenga ekofo mbote losako esiko zali tobo sanité yambo to banda émission oyo bandeko toko ya ko pesa matondo lokumu merci na communauté congolaise ya Cape Town elongo bongo na fondation Blessing ya mama Michou lelo yo boye bakenda kotala banda ba orphelin ya mama na biso Marie Yungu boye biso mama Marie Yungu mama Marie Yungu asa mama oyo to salaka SOS awa na radio lokole oyo bana yebo kobela cancer tant to pesa SOS balobaki etikali 2 mois kufa mais nzamba salaki grâce abasalaki quelques temps aye kufa kaka na le 31 janvier awa mama Marie Yungu pour ko rafraîchir nos mémoires toyoka nanu maloba ya suka maloba ya suka oyo to société la gibina ngombe to so kanenge mama Yungu a remercier ki radio lokole TV télévision la bino pande kwa Cape Town longoni toyoka yemo to songa susu atika ki message pour la radio lokole TV message wana pesi passe bandeko pour partager pour écomer la baduti na fin fo yoka message ya suka ya mama Marie pour la radio lokole pote papa Fiston mais mikolo ebele nazo répondre yote nazo répondre lokote docteur apekisaki nga telefone mpona moto ederangeaki nga makasi lisusu naza vraiment na tumeur na cerveau ezoderange makasi alors yango wana soki nameki koesalela telefone esalaka motu pasi vraiment ekomisanga na niveau ya mabe vraiment nazo répondre yo te mais nyonso ozotinda nazozwa nazoyoka nasepeli vraiment na mosala na yo ozosala ozosunga biso vraiment esonginga makasi vraiment bana bazozanga ya kolia te ya komela te malgré difficulté eza na bato nyonso
na komite congolaise bazosala vraiment makasi basalaki makasi vraiment mpona nga motoka nasepeli makasi mpo mosala wana vraiment euti soki moto ya amerike nazwa ata moko asunganga eza mpo ayokaki yango na radio lokolo ata moko asunganga mpe na france ayokaki esango epai na yo atuka nzambe apambola yo makasi na mosala ozosala okende toujours liboso. Merci vraiment, bonne journée. Voilà maloba ya Mowei. Maloba ya Mowei. Maman na biso Marie Yungu. Oyo atiki biso. Donc, c'est pour dire que émission Oyo chaîne Oyo, la chaîne communautaire, chaîne Nabino partout dans le monde entier. Bande qu'on a abonné en Amérique, en Europe, partout. Merci. Boki maloba ya suka. Boka ki yango déjà mais to songi sango lelo pour na geste et générosité Oyo communauté congolaise ya Cape Town et Sali. Basangani bongo na fondation Blessing Oya Mama Michou baki ko tikela ye bana ba orphelin quelque chose. Ba pesi ba orphelin ba ne passer cotisation, ba pesi 5000 rand na moi basaka fufuna ba miliki pour na kaka ba sunga banda. Coup de chapeau. Avant de continuer donc na 5 na bino bota la moi extrait et comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans Cape Town, dans le quartier Salt River. Et pas wapi bande que ya groupe opération, oui, bah groupe opération Blessing. Groupe opération Blessing en collaboration na communauté congolaise à Cape Town, bah gagner bota la orphelin pardon, orpheline bah on dit basi il y a maman Nabiso Maggie Yungu. Suivez, nous vous retrouvons juste après. Suivez ça. Voilà. Paix à son âme. Je crois, maman Marie Yungu Sikazali et Nzambe Ayamba Moli Monaye. Merci de la reconnaissance au sali pour la radio locale. Tout ça, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, mais c'est parce que nous aimons les gens. Lisolo ya lelo bandeko epesi pasi ya kosakana tende kwa begi ya papa fisto beta lisolo na ebite kozamba batanda kozama beto malamu. Tant que nous avons la servitude, parce qu'on a raison, tout va raison. Est-ce que les Arabes ont été bino ne boti bino ndengwana ke bobenga ba cousin ba cousine ba noko ba kovanda e mo luka ba problème. Ay papa fiston maman na biso akufa to tika na biso moko ba na bana. Tuzana ya na biso ya mwasi ya liboso to ya na biso bibali. Oya kufi azale kinangai ya mobali asi abala pe liso to beta e salama na changu to ko préciser te mende kwa kufi ya bala kinaye na njili ndaku na bango ya famille changu yemta kufi afanda kabongo na njili to pesa quartier te pona ezana nous fresh quoi bana njili bokomi déjà liso to beta c'est que bien. Tangu mama na bango ya kufaka kaka ndenge zalaka non bana batikali bango moko qu'est-ce qu'il faut famille décider que non noko na bango doki leki ya mama na bango ya kuvanda et pas na bango pour encadrement. Moi je ne comprends pas hier moko wande kopé mususu bana ba de ya mikolo bisuku to bala ba majeur baza po mama na bango kufi bino ifo luka mutu mo ya famille ya kovanda la bango wana non pour un temps pa mama zalaki ya kovanda la bango te baka mususu muta lobby o famille. Et ça passe. Ma femme n'a pas très bien, en tout cas très bien, très bien famille donc il y a aussi tout bien. Ndeko na biso wana a balaki na njili, azala mwasi na ye et puis azalaki gérant quelque part. Azalaki gérant na chambre froide mo quelque part na Pascal. Tu peux savoir des détails pour ba geza pendant liso na yo. Abito fanda ka jour mo ba benga biso. Oh non. Ndeko na biso akufi tokotanga kombote mais tant ya koma côté ya précision tokoluka komo mboto tsana para bo comprendre ka iso ndenge zali tango abengi biso ndeko na biso akufi na butu wana ba 3e bika na Kongo ndenge zala ka doki ekipara RT okende biso wana tozu taxi butu tina njili et pas ndeko na biso totuni mwasi na ye. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi ça m'a dit ko expliquer non. Mobali autaki musala, asala ka na chambre froide mon na Pascal, côté batonga terrain municipal wana, asala ka gérant. Tango ayeka ande za kama bileke lope mike za ka gérant, ba bebe ande za ba choke, ayepe to compter mambo ka mike ba michene na ye. Na teli epe maya sokoli, ali ayeb na très fatigué le fera matongo na lala, ba 19h. Mobali yaki alali. Ngana article na salon atali moi théâtre na ngai moi 22h 22h30 ngapa na ke kolala na bani kolala to lala na biso azana bana mibale papa Fisto to lali boyebika moi zala no mutabutu soki moi ma petit besoin akene ko pisser ala mukaka aka pisser et puis ko zonga ay ngapa la mukaka na butu na ba 0h na ke na pisser na ye ko zonga Nalali. Ce qui est comme air moko boye, natali air zaki ba 2h to ba 3h. Na sentir mai na mbetu pena do mai pena na mbetu. Na kanti lokola mwana asubi pona la mwana zaki na mwa bébé azaki na ba une année demi. Na simba boye mai boye nini. Siko ifra na msa papati. Na zi mwana te mwana pembeni papa mwana asubi mbete be lamu netika la muka oto bongsa mbetu te to ta ba mécanisme msusu pona to la kaka bien na bouger papa boye papa zo bouger te na bouger papa bouger te boye na pelisi mwinda to na pelisi mwinda boye na me koningisa papa na monde ke papa penande a baby simbetu asubi na mbetu mbim e komi sérieux na ningisa papa boye papa oninga na te na ningisa allez na gangi na bengi ba voisin ba ye ba koti batali boye no basimba boye a mikolo bazakana papa azali susute donc na sa ya pongi papa akei papa Fisto pesa ki passe ya kosakana te to sali ba démarche matanga kaka nde zalaka ba to famille ba ye matanga bandi kaka nde zalaka matanga bandi kaka nde zalaka matanga siko eloko ka mwisi biso nini to sali matanga tokundi pe liwana to sepelaki nango penati biso kutu tukane okantondere za mwasi na ye po ndeko na biso asana eloko te mais talaka niveau ya Congo pe gérant chambre froide moi biche na miki wala ça va quand même et moi ka benga aso ndeko na ye pa ça comme moi quelque chose moi ça va nous sommes dit est-ce que pas comment na boule asomba lupango. Est-ce que moi si naenda sali makambo otekaka neza la kaso mobala kufi ba koseli mwasi so ki pe mwasi akufi ba koseli mobala bebika ndeza la to comment ko suspecter mwasi ya ndeko na biso wana papa Fisto mama na biso akufa mais papa na biso akufa te mais mama na biso nde bakabwana kana papa na biso pe afana na yepe na njili abala pe mwasi musabota na ye papa yeti po na tango ya matanga to na tango ya libala ata papa na mama kabwana bayaka nakuta na erwana bokabwana mobali na yo jo mwana robala ata yo bala ipa bala yo fobo ya bosanga na pona mwana abala bino ba ifoza na wana ça va bon te tu genre de chomo c'est bien papa na bango abo non ça c'est pas possible mwana nga mukola ko kufaka aboyi basali matanga isiliti matanga pe ça va ici un jour 2 jours mais batu ba ya kana na matanga kaka abitu saki une semaine leki batu bena ba kei to tikala biso moko papa Fisto nzoka papa na biso famille ya papa na biso ba sepela te ba mona ngo nungu kaka ndenge zalaka biso yebaki te bakendaki kotalisa makambu ya kotalisa oyo bandeko baninga baolukelongi ya nzambe ndeko solo pesi lisolo matika tolo bakaka baninga baolukelongi ya nzambe mebino okende kotalisa est-ce que soki botalisi bozi solution nini o babaka la vengeance appartient à Dieu tiki ya nzambe asambisa apesa ça la vengeance tangu yo kidaya kotalisa et comme de la mususu n'est-ce pas atanda baninga ça la vengeance akosala ngo susu tolobi kaka papa na biso donc famille ya papa na biso ke kotalisa ba monike mutabomiye ba pesi kombo ba pesi biso kombo parce que kombo wana
o to koloba kombo za kombo na to bambaka kombo to gocha kombo ni to cha kombo ni to cha kombo ni bandeko kombo to gocha bon to cheka kombo ben to cheka kombo ben batali sit non mutu abomiye ezali ben 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 ango pe asana famille na bino bazongit ba pese ko ben 10 so ba la preuve te ben ango nani ba koluka ben na ba yebi ben te na famille wana ben ayebaniti bazongi na bango pe batikela ko l'esprit ben siko tongo ba yebi batu ki non mutu abomi ndeko na biso mbali balobi komo na ye ben ango azakana famille na biso siko telme pesi bango kanda e koma kaka soka ta mabe salimbo e peka nesa ba komla la ta ba tout do so sali mabe mo na famille to ba ninga bo sala lunga kuna oza ben ba so fa fingio ben wana ela sige oza chor yo mto boma ndeko na biso mais ben ango azoye banate chose grave bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé jour moko un certain samedi papa Fistofani biso so boye to aussi skolia na be sala mana changwa na esa kibino onke na biso pe avanda kawana ba mama leki na biso pe bazana bango do bandeko ya mama na biso bazana bango bana ba osakana basakana kawana mbwa ba pango na biso ndeza ya changu wana au moins lupango ba clôturer ma fille de ferme ba clôturer pété ba mbwa ba lekaka bika ba mbwa kongoti ba mile saka bango moko po mutukuti ya kolia ozwa te mo ya kopesa mbwa nde komona na Kongo wana ko kamwa ba fisto ba mbwa ba komaka boye po na kaisala ki bolé bokati mtoto mso bobwa ki ba mbwa ba kolia na mwana utu père boka na osembla mbwa sardine pilchard bakani le bana mbwa na mbwa bena le Mexico na mikuwa bazolia mikuwa na fufu emo yo mbwa kolia nini somo mbwa baneko leka kolia siko tema mbwa leki trop siko bana wana siko alba fâché ba benga na mbwa na longo ayo mbwa obeni yo longo ayo mbwa obeni to cheko mbwa ya ben pona compréhension lisolo longo mbwa oyo ben noko na bango avanda kiwana ayoki kombo ya ben akangeli bana wana yozo benga mbwa ben po nini yozo benga mbwa ben po na nini asa ile kula sirika mwana po nini yozo benga mbwa ben po na nini mama bona ma curieux so ma ba mikolo ba yeba tuni mais oncle te mais so esa nini te boye biteke ben wana ezaka pe kombo nanga ezande boy ba se maîtriser kaka ben ezaka pe kombo oncle do yo kombo pe ezaka ben abi kombo benga ngai wana oncle kingandi to pe kombo te eza kombo apesela ngai bon eza deuxième kombo ko mais kombo nanga penza atana mikanda ezalaka ben c'est vrai et pesi plutôt parler ba se concerter tant oncle pas bimi to oncle nde mutu abomi nde wona biso abomi ndengini est-ce que oncle ndenga zaka wana akoza chor mokolo yo kolia na ndoki oyeba to le ba male bel ababa camarade bele to kola wona kisasa bo betela ba ngoma nzango ba bill tamsa la ka chor na Congo yo ebité to yeba ka be grand ba famille ne ba camarade surtout oyeba ndengini babenga papa na bango papa mais tala makamweleki na lupangu boye kala na beteli papa abi c'est vrai tala ka papa père de moi ni mbali ya mukolo ila la gite butu wana père ye na famille na yeba ye ba kitari oncle yo komo noza ka ben donc yo ndengo zawa oyebi likamuna liwe ya mwana biso ona yebi likamu te ba likamu te nini
otenga na yebi na ngale kamute ezaka kombo te mais tokena ko talisa ba esi biso ben mutabomi mwana na bino yozo boya ndenge nini o na ngale yebi makabwante boyebi Congo do kiso se yindi kande basalaka ba ça va ndengo yebite il faut to zonga kuna et pa mama mbiku diwana tota soki za yo soki pe yote po e goza ba kombo pe ko kana nango. Il n'a pas le choix oncle sika ofande des alagate avant d'akawana aliaka wana maoso wana. Alors oncle pe trop sûr de lui innocent moyi ba mema ilobi na ngopa mama ba mwana mbiku de wo mama asali ba cérémonie ay papa fiston to kota ndaku ya nganga te mais on n'avait pas le choix au sala ndenge nini. Moi si pe ya ndeko na bisa kufa kido yepete bana ko bambelo ko wana moni po kasi ko se libérer yepete to kende kaka to yeba tabana na ba mbal na ngai pas comment bango so famille ndeko wana nganga to mbiku di soki nani ayebo sava likam boyeli na yebi ngala yiko panta famille na binote na ko pesa bino bogolia nguba o bogolia na pesi bino 5 minutes muto ya ko banda ko kende toilette mbalebele ye wanande mutu abomi mwana bino nani wana no oncle pedenga aliwa do ki mutu malabdo oncle braso kwa kei aye moi sachet pe ko zala moi biko ane ba biscuit ne mwana allez pesa nguba papa fiston nguba biso moto ko somba na coin papa bisimbo ko na ko somi nguba bakalinga to ina mapesi allez nganga wa soki nani ba sambeli allez nguba ya mwana yo zo nguba papa fiston to lia nguba na nenga ko sakana te to lia pena nguba na yebite nguba to lia wana bula musuni to nenga ni na lia pena nguba siko yoka siko oncle siko biso to ene expliquer oncle déjà mutasala ki mabe wapo basi alobidi akomone da ben yoka oncle nga zeka mona budute nga na yebili ka mona budute ndana zando kite wa za mwana ngai na ko sala makamwate ale na kolia nguba ay papa vita lenguba lokola shawama ale nguba lokola musuni ali nguba biso to liebe na nguba biso to tout ale to fandi papa fiso to fandi lokola muto ba to la commission ko to ngandako e ba to ba fala na ba ko masongo siko kope ya to ngandako ezate ba fala na ba ko ba la commission to ngandako to vendre to la kaka 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes et 30 minutes nani akuchabi papa fiso na minute wa ata posa masuba okende te okende ngani okende baro ba sayo o mangamo okende te okende to kanga papa fiso ngaku ba sube zo ngana kanga masuba ko sakana te abina seka tangu to zonga ndako nzoka isere pe posa masube zo akire na okende toilette balo ba yo to vana bo 5 minutes rien papa fisto tina 10 minutes to yime mama ngangwa saka na biso to na oncle yango libumo yango eza ndenge ni bo libumo yango bo izole kale ka bonde mais ça va qui bien di bino bana bona mangi lobby to y voilà ça y mama toilette za allez oncle mbangu na toilette akota bu totani gabu to faina nuni non eza normal po mutuna ali wana pe awaka ma passa ma suba na ndenge normal oncle aki ayeko zonga bino blo bolamba kilobi za ima be ezo le sala mbo ndenge ni to vandi en tout cas mutaboyi mwana ngawana to kokanga yi oncle si sai ma lobate ale mbangu susa zongi toilette susu ake toilette yeko oncle akena toilette 5 fois papa fiston allez to binganga papa siko atele bazo deva pour moi ngane mtakufaki abi to samikolo mama nganga lobaki boye to moindenge salami eza famille to lingate ekoma mabekota yebisa biso qu'est-ce qui s'est passé obomaki mwana ngai pona nini obomaki bandeko na bango pona nini. Papa Fiston, oncle n'avait pris le choix. Qui pouvait croire que tu vas dans un doki? Oncle a dit, oh non,
ngala sala ngando kite bayayande balobaki bapenga nzete kaka na bambayi bayaya apenga kaka nzete na bambayi bayaya ngo banani no bayaya kaka na ute ko sabino ke oncle wana za côté ya mama côté mama na oncle de dogi mama biso za yepre mandeko na ya basi mususu bangondo bapesa ki yo nzete bambaye obambaki yango ndenge nini bapesa yo nzete yango ndenge nini yo za ndokite no bapesa nga nzete tango na keku na kuti ya za kolala ale na bambie nzete na mutu oza ndokite bambie nzete ndenge nini ça na ngate bo banga pamba na sana ndokite ngala simbeka nzete na bambi bandeko oza ndokite bapesa ka nzete obambi mutu akufi. Donc ndeko mobali wana na pongi bandeko na sasu ibana kiboko sikibota to na pongi sa pongi kao totela kabino ba témoignage o bapesa awande ba komisa bato bambisi ba makayabu ba ngombe na yabite taka bamba ki nzete fa ba tune mutuna ngala se mama fa ba tune mutuna obama ki nzete wana no moneka mutu to obongo saki ata meme ata ntaba ata ngombe na tout la guité et puis s'y passe papa fiston et sa famille oncle tout ça là est le côté pour attraper oncle na biso dès qu'il y a maman na biso propre oncle na biso to bengani ka na ndako oncle na biso akoma mitelengano moko to mone oncle na biso to kuna na wonja mo za masita benga wonja suki ya Pascal suki ya Livia suki bende ba wonja ka ba kote wana bana masita peto kungo boyebi. Tout le monde oncle la baluka wana. Qu'est-ce qui ne va pas? Nani suwa ko yebisa ba tuke oncle na biso nchor. Oncle mtaboma leki na ngai to koloba te po soni na famille Ote oncle lingi so va ndaku te oncle ya afana ka libanda ningo aluka vie. Pasi njoka oncle mtaboma petit frère. Ba pesa ye ko sigibota pa ba sœur ango banani. Ba mama leki, ba mama kulutu to boya ko landela et pesa biso pasi pa fisto. Beta li solo. Oncle avec qui porte d'entrée wana peut-être pona ay ko fa na biso apusa ki pembeni pasa na biso mabe maman na biso akufi siko to bani pe ko talisa est-ce que mliwa maman ezaki pe normal po biso to kota na ndoka ngangate peut-être ceux qui mobali na ye papa na biso bazali ensemble alinga pe ko landela to nga ko yeba kaka mais siko tala oncle avec des mois contre na ndako na biso to ndenge nini et pe si passe pas fiston peta li solo, pesa conseil. Penye batu nengo lobaka. Moko ça bien, bo vaille na bino peka bino moko, bana ya papa moko, maman moko ça arrive. No apeyo to fana ça rappelle nengo wanat. Cousine fana pa na bino, soki renseignement famille to kuta na famille to ko solo la. On a besoin de vacances, moi un jour deux jours, soki pa na bino. Makaba ko fani sara batu wana, esprit ba benga ngo de moi contrôle te. Mais comment est-ce que vous avez déjà mikolo? Mikolo déjà. Bah non, fana maman na bango. Yo, eko fanda wana te. Tant maman kufi tu ba para ba kufi. Ba lukolo mukolo moko boye. Eko fa. Et ça maman famille belé oh papa kufi. Nde papa kufi parce que la maman faut luka mutu moko boye. Papa ki ngani yo fanda wana. N'importe quoi. Bana maman na banga kufi, papa na banga kufi, botika ba fana bango moko. A moins que basa na bana mikie. Mais ba basi ba koli. Boni boyeko, et peut s'y passer Papa fiston pesa conseil. Na soyo ka passer moko na leki na moni, oncle na bisa ko lokola mutali boma. Et sika ko vanda izate. Kasi bande ko na yeba ya o pesa giki ko sigi bota wana. Ba récupérer po anini. Et peut s'y passer. Lisolo esugi awa lisolo pesinga passe na mawa bande ko to s'abonner massivement na radio local télévision to s'abonner na chaîne oyo to sengi mbongo telo ko abonnement na bino kaka e ko pesa biso courage to continuer ko sala musala pour na ko sunga communauté